ezalaki autour ya autorité morale na biso tata mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange mpona kopesa ye rapport wana mpe adimaki ke tozalaki na courage ya koaffronte baraison nyonso oyo esengelaki esalaki ete tokoka koreussir te mpe akanisi sikoyo ifo tokende na terrain tokende kosolola na population koreconnaitre bambeba na biso mpe korassure bango ke force na biso ezali na disposition na ye population mpona kosalela bango selon mitindo oyo bakopesa ntango tokobanda dialogue oyo tokosala na bango. Na makanisi na bino baraison ya minene mpenza mpona bosala te candidat na bino Emmanuel Shadari alonga te na maponami maleki ezalaki nini? Nakoloba par exemple 3 raisons. Raison ya liboso ozo reconnaître quand même candidat na biso azalaki désigné na moins retard, ce qui fait que azwaki mpenza temps te ya kose préparer malamu. Raison ya mibale ezali bilan ya mokonzi na biso autorité morale Joseph Kabila tozwaki effectivement possibilité ya komanyola yango malamu te po population eyeba quand même mosala oyo asalaki. Tala kaka akomi na pouvoir trop jeune 29 ans akuti mboka biteni na biteni asangisi yango ekomi moko armée refondé armée police baservice de sécurité l'état ezongi alors que ekufaki ntango ye akomaki epe abandi misala ya kotonga mboka oyo babalabala ata bakompanie na biso neti Congo Airways tozalaki na air Zaire ekufa kala babiloko nyonso wana ezongi babato na biso mbeko kolonai ezongi misala nyonso oyo asalaki wana tozwaki temps mpenza ya koexplike yango na population te mpona koloba ke soki bopesi biso confiance na bino oyo mbala mibale tokosala lisusu koleka mpe tokotala surtout makambo ya social oyo ezotongisa biso lino donc oyo wana ezali mbemba ya mibale ya misato il faut koreconnaitre que tata mokonzi na biso oyo azalaki wana Joseph Kabila tokotaki na bamalentendu mingi na bapartenaire na église catholique autour ya makambo oyo eyaki koyebanaki ezalaki lokuta na banganga nzambe ya église catholique. Bosakolaki mikolo mileki FCC bozongi ya bokonzi na mboka ya kala Joseph Kabila na misala ya politique bafiche bimaki balobaki le 24 décembre kasi makambo ngo ekomi boni ekomi wapi ya motu ezali ya koyeba ke Joseph Kabila mokonzi ya mboka ya kala atikali acteur majeur sur la scène politique. Nakanisi alakisi ke azali na bolingo ya mboka azali na preuve ya kopesa lisusu te ke alingi mboka na ye parce que oyo nyonso esengelaki asalaki yango mpe population oyo ezalaki komona yango ti lelo ezali reconnaissant yango wana nde ezali koreagir à travers baexpression nyonso ya soutien neti oyo milulu ebongamaki ezalaki organisation ya FCC te ezali kaka organisation moko ya bajeune ezalaki te bango en tout cas leader na bango eza Joseph Kabila bandimi oyo nyonso asalaki mpe bakontinue korenouveler soutien na bango epa na ye mpo akontinue kopesa contribution na ye na mboka Congo et donc lobi wana nayokaki bajeune mosusu babengani la jeunesse kabiliste qui marche de santé, même c'était des milliers de jeunes. Wana pe Kabila qui organisé en côté, organisé en côté. Il y a donc des mouvements spontanés comme ça où ils allaient s'organiser pour sa reconnaissance na bango et pas Joseph Kabila pour na banso ya Sayaki et pour na que évidemment ça veut continuer de voir na posa na ye à continuer de faire sa contribution na mboka. Donc voilà, en tout cas, ils sont déjà débordés na l'expression en soutien aux alliés communs na katikati ya population. Ici, ils allaient au courant que les gens à Kinshasa, et c'est quand même Yemoko Kabila le cas, nous effervescence, bon, évidemment, ça nous enchante bien. Bongo soki lokola bat musu bazosenga ye boye ye akopesa yano nini basusu balobi likambo na buku likonzi epekisi epesi ba ndelo mandami balete ba mususu et
makambo ya buku likonzi wana eza makambo mosusu kote wana obstacle ata moko ezali te. Tout le reste maintenant ezali ke aza na famille politique na ye. Pour le moment la question n'est pas du tout à l'ordre du jour. L'essentiel c'est qu'azo accompagner d'institutions oyo majorité na ye na bandeko oyo ya qui élection présidentielle qui en place, a accompagné processus wana, a s'occuper de la formation na le Fonds commun pour le Congo, et a valu que est en phase d'implantation. Et le moment venu, évidemment, l'ingoma na et que les options et